Nzo baki yo libal et comité en 2030. Attends yo moko penda. Hein, libal et comité en 2030 vraiment. Kasi po tozo mona ba comportement na bango ti. De to vendre na bango. Oh ce que comité ko pona bato to ko kuta na kati mboko. Do baza ba comportement moko très bizarre. Donc na basi okuti ablo. Na basi yo baza na kati po. Tala go tu basa poto baza basa mababa. Donc baza maboma. Na libal. Basa maboma. Mais oui, l'homme prudent voit le mal de loin. Bon, Papi Genzelo, on a dit que la réalité, on a eu beaucoup de na kati ya Europe. La réalité, on a surtout en France. Donc, au moment la montu mususu baza couple moins na mbali. Kasi baza bata maboma mi bale bazo vana la gata na sens nini. Donc, to mambo kango to yé, yo kokuta bango mo mindele baza bata maboma. Nde biso to yo kolata ba molimo na bango. Orobima, oyenda ko yo kokuta mwasi, donc mwasi ye moko. Atomboki dans les vides. Oh. Voilà sur les années. Donc, ça dit, à la mouga na kanda. À la kanda, la mouga na kanda. Psychologue. Boba, il va revendre d'ailleurs, mouga mitomboki dans les vides. Mais on a pas l'homme prudent voit le mal de loin. Nazo ka trop. Batunagata France, bazo benga, batu ba uti Angola, baza ba senti. Lelo ba kongo benga biso ba senti. Na cause, il y a bande comme sous oyo bazo mema ba comportement na bango ya oyo bazalaki na Angola ba ye na ngoti na Europe. Donc ça fait dire misu to na ba Belgique, musu ba Suisse, musu ba Allemagne, tout ça na bo eza bien yango moninga yi Julien Kelen Tsungi représentait ba réfugié na zo telemila likambango. L'homme prudent voit le mal de loin. Au minimum ba telemata musu na ba salon. Ayo okati na isu kiteke kasi ayini nega masolo kwa ko beta masolo moko ya ba politique ya ba musique tout ça bo kasi muninga on azo kata suki azo kocha kasi yo zo kocha te donc ça fait dire on to telemila na ba jeune wana ba sala tous les façons ba tika vie wana ba tende ko luka musala nyonso ke ile na vie ba sala et que ça là est très bien makasi eza avantage pour na bango malobi. L'homme prudent voit le mal de loin. Basangebele pe baza na comportement moko soki basomi masanga na mesa batondisi balingaka te balongola ba bouteille. Oh wala batangola balingaka te balongola ba bouteille. Ça veut dire ko somba deux casiers na oyo ba meli milange tikali vide ezala kaka na mesa ezala kaka na mesa wana bango tso bayoka sikobu donc soki bato basala na bac so ba ko longola milangi donc baswa misaka na bamomi wana bato bazo sala pour les batika milangi bon kasi effiance trafic de fiance pour monta monaye ada monta bongo monta monaye asumi masangebele ndeti. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie yo juste au départ nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie. Ambro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tolo bela vie, est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te, Papi Gen tolo bela vie. Nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Mara moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi.
nazalaka moninga na yo te tolobela na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papigen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papigen tolobela vie nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie Papigen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papigen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe tolobela vie nazalaka moninga na yo te pe nakozala jamais moninga na yo atala ndoto. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topese binombo te partout, beaucoup disposer encore bâton, ya kolanda biso boye na tolobela vie officielle. Voilà, merci na fidélité. Merci na bazako surtout bino bato botia option mabondeli, merci à vous et merci na grande équipe à tolobela vie Washington, grand pays d'Amérique. Merci na yo, Emile Bamba de Zurich. Merci. Nazomo na sui pays Diego Cao de London. Didier, merci na yo, wana baza base. Au monde sous Jérémy na Canada. Donc ngala batu na ngai au moni batu na ngana tanga kawana. Donc bango pena sans bango la mawatro. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo Zalarawana. Mbongo contre Mbongo. Le nazo encore, Ndekonabiso, Julien Tsungi Nkele. Julien Nkele Tsungi, représentant. Il y a des réfugiés surtout. Nazo Yambe Loto Mekasuko Solo là. Je crois qu'il y a des marches au Julien Zanango. Toyeba vraiment le à travers cette émission. Toyeba. Démarche ni Julien Zanango parce que tu bébé bazolinga bayeba vraiment démarche à Julien et Zanini. Julien Mbote na yo. En tout cas Mbote les grands journalistes Papigen tolobela vie. En tout cas santé ça très bien. C'est peli comme na yo. En tout cas santé bien très bien makasbena. Toujours représentant. En tout cas, ndega toloba kaka nazali représentant ba réfugiés. Toujours dépend de ba réfugiés nyonso. Il y a comité africain, nazali représentant, il y a ba Camerounais, ba Nigeria, ba Congolais, ba Angolais, ba Gabonais, ba Brazzavillois, on a des représentants là bango pour na comité. Peau noire, peau noire kaka. Ils ont été représentants pour na bandibu, ba Marocains ba Tunisien bango te bango baza bata désordre. Donc il y a un monde nga ina mipona langa kaka représentant koto ya peau noire. Donc il y a ba réfugiés. Le bango très kitoko makasi donc ils alinga Julien Nkele Ntsungi représentant il y a ba réfugiés. Merci beaucoup. Voici voilà, alors Julien Batobele bazo lingaba yeba démarche no penezani. Bon démarche nanga nous allons faire comprendre mokili. Nous sabatunini. Bon démarche nanga na souci il y a ba ndeko na biso koto ya comité congolais va changer. Donc comme lokola ba congolais to bandeko oyo ba uta Congo ba yangola ba mi komisa lokola bangolais nde ba ya ba Europe on a la posa ba changer identité na bango bonté comportement na bango ba changer. Donc ça veut dire comportement ba changer manière. Ce comportement bango ezandé. En tout cas comportement na bango est très bizarre. Bato ba Angola. Bato to uti Angola. Donc on a une modalité na kati wana boye. Donc tout ça l'émission te pona luka mukile bangaité. Kasi occasion nzamba pesi biso il y a côté maletando il y a télévision pour te passer un message na ba message to pesa boye montu pas ko changer pe na ba message ngai na za koloba atozo sala ngote pour to luka ba vie soki po na ndengite toza la posa ya comité congolais to changer ba comportement na biso. Donc il y a un moni toujours les cas tous les jours pour na ko pesa toli na bandeko. Surtout on de ba comportement vous endeni. Bon ba comportement justement au moni nazo ka trop batu na kata France bazo benga batu ba uti Angola baza ba sensi
Batu Angola. Batu auti Angola baza ba senzi en tout cas ezo salanga pina passe ya makasi parce que to miyebi valeur na bisoté. OK. Au moni bato ba auti Angola baza la valeur moko ya makasi. OK. Ya kosakana te po baza ba garçon mo baza ba courageux. Bana basi baza ba femme forte. Ba yebi ko luka. Quand tu pongi 5 heures facile. C'est pas facile papa. Donc sikoyo bato mususu ba yeko katela ba pongi 5 heures en Europe. Kasi bato ba uta Angola ba banda ko kata pongi depuis Afrique. Donc biso na bato o Europe to kokanité. Donc biso to l'équipe bango na écart ya musika. Donc ça fait dire biso moko to zoye ba ndenge nini to komi pesa valeur na biso te. Parce que eloko moko te o biso to ko sutukila na kati ya poto abo na moni yango te. Exact. Donc na moni yango te parce que eza na bato ba simba ba mbongo ba danger. Na bangola la monta zo lela ta mususu na se ya mosi na zo lela ta mususu bobo $300,000 ya ye moko. Donc ça fait dire bato mususu ba sali ba faire makasi misu ba tambula na ba kare makasi na la komi poto te ka sa to tambula na ba kare ba danger. Donc azo vivre kitoko kasi to ba poto lelo ba ngo benga biso ba senti na cause ya bande ko mususu oyo bazo mema ba comportement na bango ya oyo bazalaki na Angola ba ye na ngo tina Europe. Donc ça fait dire mususu bazana ba Belgique, mususu ba Suisse, mususu ba Allemagne, tout ça là bo eza bien te yango moninga yi Julien Kelen Tsungi représentant ba réfugié na zo telemila likambango batu ba changer. Okomona lokola muntu olongo noga na ndako na yo oyo noga tina Château Rouge. Oyo komela noga na Château Rouge. Okokende na supermarché sombi bière na o meli na kata ndako na o. Okuta bango na ba restaurant na Château Rouge wana na ba mbutalombi wana des exotiques eza wana bango wana na ba canette na bango ba simbi ya manzanza eloko ko saliza te na temps oyo kokamata okende kokotisa mbongo na yo ata 50 euros na journée ata 60 ata 70 ata la musala nyonso ke yile zala ba izala ninyo bo échafaudage ezala ki maçon kende sala okota mbongo yo zo lexa tango no kaka otelemi na yo na Château Rouge na canette na otambulaka ozo solisa bandeko izo oyo zo ya ko solisa bango na mi sala na bango bazo kote o mingi bango batelema ata mususu na ba salon ayo okati na isu kiteke kasi ayini neka masolo kwa ko beta masolo moko ya ba politique ya ba musique tout ça bo kasi muninga on azo kata suki azo kota kasi yo zo kota te donc ça fait dire yango to telemila na ba jeune wana ba sala tous les façons ba tika vie wana ba tende ko luka musala nyonso ke ile na vie ba sala et que sala est très bien makasi eza avantage pona bango malobi ya Julien tant ozolo ba ki batu baza o ba telema wana Château Rouge est-ce que batu nyonso ba telema wana ba batu ba Angola vraiment bon to rota lokola ba oyo mona eza bato ba Angola bon presque ma mingi ngala mona ka ba jeune oyo to zala na bango na Angola na Turquie na Angola na ba Grèce o ngana mona ka kasi eza na partie ya l'homme mususu oyo ba uta pe kisasa ba telemaka wana donc ça veut dire ba sangani donc to rota logo non justement 50% eza ba jeune ba uta Angola na 50% ba jeune ba uti sur le cas de la net ba bungi idéologie donc ça veut dire que ba bungi idéologie ba lingi misala tende de la ngwe la bungi la tongo si bazaki ba jeune moko boye ba courage makasi que na kamwe bolembo ngo ndenge ekoteli ba na kati Europe abo azo se comprendre te donc ça veut dire bon na yebité ce qui ba vivre ka ndenge ni na yebité pour ba misusu ba foyer beba déjà bon na yebité ce qui ba maman la bango bazo garder bango na yebité pour ceux qui ozo lexa air moko boye sika moko bozo kotelo moko te o futanda ndeni olia ndenge nini revivre ndenge nini bon c'est que bazo kendo kokota ba marion na bango c'est que basi ya poto bazo pesa mo mutu makasi bango bazo bomba bango dans ce que ton ça veut dire quelque part nde ba lo baké batangola ba ko bebisa poto donc c'est que bato baza na raison quelque part en tout cas baza pena la raison totalement on a raison ce comportement na kuna boza na comportement on mena masanga libanda bo na comportement kasi ba portugais mutu ba cadra ba ngolais ba portugais ba moni ba cadra ba ngolais pour une indépendance donc ça veut dire portugais alingi masanga alingi kindumba donc ça veut dire comportement ezali pour ba portugais ba transmettre en pas ya ba ngolais OK ba ngolais ko baza na comportement wana so biso la to utaka ba congolais to yaka so vous expliquer au côté na vie wana olati molimo wana oyo eza ya bangole wana pe en plus
imaginez ozomona muntu aza kosala bar calcul donc obanda lundi ti jusqu'à vendredi akosala te pour samedi akende bar dimanche akende bar donc ça veut dire okomona na babag lokola bamiese bashipipa bavitre balouise bamatie seti ok banganda moniki donc muntu azokamata azosala programme lokola muntu alingaki ndokobala mariage kasi po aya ndeka na bar ya kopanza masanga asala ne batapage bokovanda mpe na muntu bamese ekangami boyebani te kasi akose provoke na façon moko na yo moko butu kondima kuti so mutema te bokosimba na nzoto donc azose provoke azosala batapage po nini ye asombi masanga ebele mpe baza na comportement moko soki basombi masanga na mesa batondisi balingaka te balongola babouteille wala batangola balingaka te balongola babouteille ça veut dire kosomba de casier na oyo bameli milangi etikali vide ezala kaka na mesa wana bango soki bayokaka sikogu donc soki bato basalaka na bak soki bayekolongola milangi donc baswamisaka na bamomi wana bato kasi efiance trafic de fiance po monta mona ye aza muta mbongo muta mona ye asumi masanga ebele ndeti eza ça ne fait à rien donc ozo ndeti olobaka lozomela masanga la totombolaka oyo etikalaka na ezalaka zero kaka se comportement mingi eza basi so ne mibali baza makambo ebele kasi misonga nayebisaka nga nabaki toza na ba 90% ya bajeune garçon ya ngola baza baesprit mabe bacomportement yango yango justement baye nango tina Europe donc ça veut dire balongwe nango nangola baye nango na Turquie baye nango Grèce bapanzani misu baza na ba Belgique misu baza na ba Suisse misu baza na partout tina ba français toza na bango donc ça veut dire on moni lelo bakomi kosambusa bango ndeti bangol bato bauti bangolé bazali bato mo baza na respect ya makasi bamona trop bamona trop kasi nazokamwa lelo on justement ndenge valeur na biso ekiti na kati ya mboka oyo bezosalanga souci ya makasi basi balingi komipesa valeur te mais ntango obi ke non oyokaka bato bauti angola basenzi donc c'est que eza par rapport au comportement oto eza mpona bacomportement yango esalai ngai mpasi ngai mosiko nazwi charge yango naza na posa siko ngai mo naidike bandeko na ngai bauta ngola donc yango moninga toujours baza pena na 100% baza pena na raison pena baza na 100% baza na raison ya makasi baza na raison imagine boyo mwasi oye na mobali na yo outi ne kisasa oye na ngola bobundani boye na ye Turquie boye ne Grèce bokomi na Paris a boye on néglige mobile wana olingi elisute olobini aza niveau na ete olingi elisute sotala betape oyo bino bowuti wana o néglige mobile na yo po olandi mutu moko boye oyo ta mosu akoki kozala na mokanda derrière ya basi na biso towuti na bango bangola bango na ngola donc yango tozotelemela likambo yango nayambaki nanu diamant noir napesi yango tebele masalanga te di mola quoi ça sert bombo tene yango wana nana lobi mambozo loba okozala na yo na raison quelque part mais koloba ke 80% leki eza eleki ebele et puis makambo wana loba nde bato bauta lunda na lwanda makambo wana penza loba ta mosu bakartier bandeki kofréquente peut-être eza bakartier oyo eza na makambo ya bakartier bo défavorisé to loba c'est-à-dire yango nde eza makambo wana mais bakartier mosusu eza ndenge te donc sadi mpona ya lobi ke loba songo loba lobi nde bato bauti lunda mais na lwanda penda lobi makambo wana pena ya monango te bon lwanda eza na bairo eza na bakartier bairo nde quartier bario nde quartier donc ça veut dire eza na bato mosusu mama na bango tabengisi na ngola akadre mwana na ye atindi na poto eza na mutu mosusu awuti kisasa ye moko mutu abengisi aza te asali lobayinga ko cascade cascade ayeti na Europe a boye eza facilité donc mutu ndenge wana sikoyo boye eyo kopekise nini parce que bafille baza très dangereuse eza bafille oyo ana mutu na ngola te mo azuka valise na tie oui na biso ba garçon oyo tozalaki na ba soutien te na bafille bazali na basoutien te biso nde mutu olata nde esprit wana bongo mobali sikoyo wana marchandise te ok osala ndeni mwasi ya marchandise te aki osali bo tobana papa mobali po ya pa mwasi
mobile quand même ça la marchandise ngolo comment boulot moi ça là bon moi c'est ce que ça la marchandise. Bon, moi je suis dans la marchandise te boye, ermo comité congolais to yidanaka. Oko ta muninga ta mususu akendaka Chine, oko lela ye azo pesa biloko, ozo teka petit à petit yo pozo kamata nini, ozo pesa ye moi quelque chose asombela ko peta mususu moi quelque chose monte na vie avançara nengwala. Biso be koto mibali soko kutani. Na muninga moko boye o leleli ye ndega pote tambulaka ndenge pe kaka ngole tambulo leleli muninga ate nazo sala ton justement muninga na kosunga yo atie na kope eza nengwala okuta na pena muninga bien donc angole ke na nengwala donc ça veut dire eza ndenge ka pote bala basi voilà moi si on appelle cet exemple akokuta na serre na imo baza mo grosso serre on appelle ça ke biloko akolo bande loko tamsusu eza tamsusu 10 euros kasi il y a côté quand on a 15 euros tant sur va PC biloko tant sur juste et matam il y a 1000 euros là on de la 5 euros là on a bénéfice on a donc c'est que ndumba te parce que tant on le bagino ba coopérer quand moi on voilà ce que on est ba coopérer ce que ndumba za place ce que ndumba biso zo condamner bango et dans la fille mususu aza ko travailler aza ko teka kasi na ndumba naye basa ndeni na sabi na mo mibali kindumba te lokola telemi na ba o ba telema na ba balabala lokola na ba dona moniki wana bo bazali o ba tambola pe na bazala pe na ba il bazali wana pe na o bazala na ba il baza pe na ba ndumba pe na confirmer o ya tekaka te donc tongo pe na la muki abongisi la ya bongisi ni na ye njoto na ye bien makamune tout ça bien 17h ba ye wana ke pe na il wana nde to benga bango baza ba ndumba pe na baza ba spécialiste koto ki ndumba baza la ba nganda baza la ba miezi baza la ba chipi pa oui wana eza métier na ye kasi eza la fille mususu abimaka te asala ki ndumba te kaza na ki ndumba ya mwana ndapo donc ça veut dire atekaka na ye kasi azala ba gender ne comme logo la deux mibali moi toi mibali azo yeba ndenge ko balancer bango donc ça veut dire que ça ndenge wana voilà tozala ndeko na biso Julien Kele toza ko solola ba comportement alors pour la yo message ko lancer déjà tout qui n'est pas bana mibali message ko lancer moto azana besoin tamso alongwa Kinshasa bana bongo aya na Angola oh maman ici de mboka mo contre temps sur temps alors conseil le pesa moto azana Kinshasa azolinga ya na Angola moi mobali d'abord et puis opesa pe bana basi basa ndengeni bon va je m'appelle ça mutu te pour ça ko pegisi mutu mudakoloba na o kasi yo yaka ngana zonga donc va je m'appelle ça mutu te kasi conseil na opesa soko liboke ni mboka mpaya se préparer donc rebelle avant ça la qui rébellion à se préparer donc nous consommons moins marchandise na omoko boye o ko kamata o ya nango na katangola et ça la bana basi mususu ayepe na marchandise na ye très bien makasa dans la fond na ye kasi là ko koma na katangola abani na iba bozoba et bon va constater na musala no oyo aye na marchandise na teka yeba nini na ko sala pona se sorti a kotisi vie amibali le bazan na Pichou le bazan na Tonton le bazan na Alain tout ça là donc ça fait dire a komisi mibali logo la djeke na ye donc il faut na ye oyo azo teka lingi ko bouger ngote ka sa komisi mutu moko boye oyo ando ko futela ngandaku oyo ando ko lesa ngai oyo ando ko sombela nga bilamba ba comportement ngoto zo boya bon ils ont bien ba garçon mususu ko oyo na marchandise lo yo na ba marchandise na kata ngola o bandino ko teka kasi o koti na ba vie moko boye oyo ko kuta ba ninga bazana nango o koti na ba vie moko ya bozuba imaginez toi bona kata ngola mboka na binote kasi batu bakomba ko ndoko yiba tina bank ba spécialiste ni yibi ya kosakana te donc ça veut dire yozo bimisa mbongo na yo na distributeur ozo bimisa mbongo kasi akosalo je moko boye na ninga ko zilo carte lokola kiso ondima te ba jeune komi belé na ngola ba garçon ngo pe to ba sali ba je wana bo to za na bango tina roi pa oyo ko zali susu olongwe ki ça c'est pas na bino ozalaki muyibite oye na kati ya Angola okomi meni na mboka mopaya ebele babomi bango ebele batumbi bango ebele bakutana ba problème na loyenge poni outi mboka mopaya outi mboka no ye na mboka mopaya oye kokoma no meni muyibi kasi ba veni en son abiso to kuta ko basala ba succès na kimeni wana baza iso invité ba wulu wala na boy bakufa ba vie mususu ba escroquer ba général ba boma bango olie mbongo premier tour
deuxième tour batindelo babengi so ya kozwa retour etikali bazio bakangi babomi bake babwaki bembelo pe vitre komona la te Nangola na bato bakutana bakana donc c'est ba meni ngona ngola bakoma ke belé donc meni mais ba frappeur donc ils ont le métier pendant la c'est frapper ka bangolé kaka bazo frapper bangolé ba frapper banani bangolé c'est wana ba bangolé bazali na bango misu mai ba frapper bango bazo pe bambonga ba danser tala kaka imaginer toi moi si so do tuna eboy mobile na o bazana no te mobile na za meni donc yé pas na zo mona lokola mobile na za lokola comme exemple peut-être mobile na e muyibi voleur. Donc ça dit bino ko banga so bigeno so le linga moi si meni bigeno c'est oh kasi meni pena zo ya pena bojo ngo soki pena fois kaka kwali pena soki jo nga zimbongo oyo kaka pena pepe kana yemba boy biso to teki mabanga oyo ya ko mela donc boko mela boko lia ko sakana te kasi gérance bazana ngote eza na basi musu ba profiter na bambongo na bango baya na bango ba pote eza na basi musu lelo pe bakomi ko souffrir. Les biens mal qui ne profitent jamais, boy, mbonga mutu bolé, boy, mutu ana, ako doka ngana abeta li solo moko boy. Naza na kati ya Luanda, na zui yas na shkwanza pona kende soyo. Ona zaki trafiquer ya mabaya. Pona koma na soyo la soyo na zo ba pirogue na kati sana bima, namba boma po soyo na boma italani. Kasi na kati ya car, nde na vandaki yas elombo ndeti tozaki na 3 personnes bazaki ba men bazo kende kosala opération na bango na soyo. Sikoyo ba men ebala naka mingi na bandumba oyo basalaka na babar pe na bandumba pe na confirmé pe na bango ba ekendaka biyo na bango ekendaka kitoko na ba men babe na kati ya yas na vai na bango bavandaki liboso lecto moto eko koma na bilification oyo ekembanza Congo oyo eke soyo tokitio na potolia na ibo tellement na nzela na koka kolia te bango bakoti na ba restaurant bazo somba babilo na baolia bonga na tambola ki onji sema na secret na ngai na biscuit na ngai na bandi kolia présence na ngai kaka ndenge nazalelaki ba propre na ngai kaka na mona ba moko ilinga na boyo ote moto nde ninga bia te très bien makasi ote oza samo na bi na jouer pe na mouvement pour na ba mista oyo basala ba kopo wana pe na bi oui nazo sano na bisi na bon de toza boye toza na kopo moko to mande ko luka mutu moko o remplacer pour to ça la mission na tozo ndoko frapper père moko na soyo ils ont même bon ça va boye na la yoki bango to komi na kati ya soyo ya soyo ememaki biso batule bakiti baluwa ngo po moye batambola boye za po baso batamboli basala beyoma makasi na kati ya soyo eza risque makasi baluwe ya sona tie pa ya bamomi na bango là bakombe pa momi na bango ba to andi po solo na bango na tata bamomi na bandumba o tende toza boye balango to bandango lobby bon problème ezate moko ayebisi na habité moko azolingo tambola te po aiskoka père moko père ango abela paralysé donc moyen tambola tambolizate donc il est pas à la kana kata ndako abo mais bon ça vraiment na zone na ngai esika na dola la lobby na tongo bongo na yana na vandanga abime koma mozoma na molimo ngo ngala yili likambo ya ki commerce na ngai ngi bozoma ko kasi na ngina kota na kopa na ngina kota na kopi moko oya ya bozoba po mona fula kindokeza na kati Angola donc molimo za na Angola donc ngelo kota na kopi moko ya bozoba dans mon conscience na ngele ye ne bonate nga bi rien na mbongo na zo ndo kosoma marchandise na sugo ndo kota ko poto frapper batu poto leo 10 000 15 000 o 30 000 tant so na mo na 30 000 ango na kati approche na nga bi kopo na ko sala ngote tongole ekoki ba benganga na boya koyamba na bloquer bango na téléphone mais na continuer ki kopi na nga na kati sina nga na kosoma mabaya na nga po bango bazala ka so sai na bango kopa ngo bolio na bino mbongo très bien bango déposer yo bakimi bango na bango ba frappanaka bozaki 4 pena bo frapper kitoko kasi bo déboroke misatu bakimi batiki moko la batiki moko na ko libère siko bango ne bazaki 3 ceux qui copent simba ki bango bakimi ngai siko mutu dans un marchandise na kati ya soyo omote ngane mna ko la beka bako bonga ngai pe na basolongo wana donc ya on a zoluba molimo moko eza na kati Angola eza molimo moko donc so vous expliquer okokota na babozoba o elika na kati Angola na kati Angola est-ce que bolingo pesa entre bino surtout bino ba congolais bokenda kuna est-ce que bolingana bolingo eza na en tout cas bolingo ezate ah bon bolingo ezate bolingo ko yuko zala moi mukieta msusu bovandi quartier moko bongo te na Kisasa bozali quartier moko mutakufeli papa bongo takufeli maman wana moi ça va au novice mutu kaso to zala pena comité congolais
oh soki boye to yo makambo na kutu esimba kutu te ah bon esimba kutu te donc boyo kan kutu za ngote ezala kutu te kasi ti le longa na zo benga ba esimba be yango na boningo zata parce que lo ni yo pena o yo pesa pena pasi parce que makambo zo lobo so tali bien résumé na ngoza eza makambo lelo te na makambo c'est-à-dire ekota o pena trop te mais kota yo trop yango lelo pena obite te feu banda kobima et non pena sala pena ki au monde pena que non trop c'est trop bon au moni c'est tout kota basi bon koto basi ngala kutana ngala bana kutana ba choc ya basi te mutu lokola nga bolo wande na zabo so na bilobi na ndo kota ndako libala to lobi na bala na kobala na ngai kasi eza vite le grand na ba parcours mutu nyonso na vie na parcours ngai donc ça veut dire eza to ngala kutana na ba choc eza na batu nyonso ba kutana na ba choc ya basi kasi nazo ko loba ba réalité nde ya bana basi ba comportement bazana ngo ya basi oyo ba wuti yangola eza to lokola ngala kutana na choc moko boyo na ko linga tete wana batu bakanisa pona ndenge wana maintenant yo baki yo libale comité na 2030 ata yo moko penda libale comité ko 2030 vraiment kasi po tozo mona ba comportement na bango ti de to vanda na bango o sebe comité ko pona batu to yeko kutana kati mboko do baza ba comportement moko très bizarre donc na basi okutia blongo na basi yo baza na kati po tala goto basa poto baza basa mababa donc baza maboma na libale basa poto maboma mais oui bon papi Gendelo na zolo bano eza réalité on a yeko kuta pena na kati ya Europe la réalité okuti na poto lo bana surtout en France donc au moins la mutu mususu baza couple mwasi na mbali kasi baza bata maboma mibale bazo vanda na kata na sens nini donc to mboka ngoto yé yeko kuta bango mo mindele baza bata maboma nde biso to yeko lata ba molimo na bango ya kiliboma donc au moins la mobala wuti musala alongoli baboti na ye atiango tango so pembe na cuisine aza kolemba yo mwasi ya malamu osala no kolongola botine wana oziango ke nango tango susu na nini oyo ata na baliko ke kotiango bima mwa mopepe kasi okomona mwasi ta mosusu langa to bimisela mobali na ye mais baboti na otiki ya boti otiki yango bo pourquoi nana kolongola on mutuni akosalama na to selo mbongo tala langage wana donc orobima oyenda ko kokuta mwasi donc mwasi ye moko atomboki dans les vides wana sur les années donc ça dit alamuka na kanda ala na kanda na mukila kanda psychologue mobali ka kovanda ye moko mitomboki dans les vides mais on a ko ba couple yo na poto na lobalité makambo nyeso yo jongo ka to sala baninga ba collecte sala kana bango to beta na masolo beta na masolo eza pe na basi pe na misala mo ba beta na masolo mais wana yo tango ki masolo parce que yo bangisi yo ko obi pardon ote pour pousse en 2030 mais oui donc yo bien libala ti depuis 2000 bon là c'est préparé na c'est préparé donc jusque là non moni moi c'est convaincu bon baza na bango kasi ozo banga bon nazo banga te kasi na sala na loko yo o ngana yileki na poto donc mamba libala na tao na mopanzi osa nini elonyo yaki donc na milingi ngai moko donc ça veut dire on attend on se montre bilamba na ona te bilamba ko tuna mna te na vivra déjà on est capable de faire na lisango na moloko donc ngana yo sombela bilamba pina te na bilamba na ngala wota na ngola ti na komi na ngwa non mais stabilité quand même faut bon yo na za déjà na ndako déjà na vivra déjà très bien na bien te ngala te marabu bon mutaza parfait na mukila za te to rolo ba on TV mutaza parfait na mukila mutaza parfait na Jésus Christ te la bible c'est quoi ta mon chéri moi za te bon après vous allez la toko tanga ko mbone na te ta yo mon ça fait plaisir te aza 2030 c'est comme maman ozolo ba oyo basi ba banga yo te en tout cas bon na za nga sans foutiste biso ba to wita ngola to na to sans foutiste donc mais je m'en fous hein mais oui je m'en fous je m'en fous so lingi ngai linganga ni ngokute ko fa bilula nga ngokute ça veut dire so lingi ngai ne na zaleli c'est bon so lingi ngai te na rozo makamno te na tcha na nzoto na la belle paralysée et tu t'en fous que la nini voilà tant donc je marque donc so lingi nga la lingi so boyi nga pe na boyi yo mo lo bakango o ya lingi yo kangama na yo a boyi yo kozala na ete bon eza ndenge wana po mamba basi soko lotiango na mutu na bakata ba mboko lelo so paralysé musala okendeni o vivre ndenge o lia ndenge selon l'analyse na yo parce que yo na moni binoza oza peut analyse de moi makasi o sala analyse ya ba milliers place aux zala alors selon l'analyse na yo ndenge moneli poto ozomona ke basi une bana problème to une bana problème surtout na ba couple
bon biso na basi dona ba problème kasi basi ba leki biso na ba avantage il y a pas problème et donc ba problème le rôle à sens ni on dit ça na ba problème sur ba avantage dozo ba problème à couple mingi zo pas basi tozo pas mibali pona yo bon mingi zo pas basi hein et pas basi nandeni bon on ba luka ba divorce on a mobile pona lo bana boyi mwasi biso mibali to ko biso boya mwasi te basi ne mutu bazalaka prêt ya koloba na lingi na lisote bazwaka décision kasi biso mobali boyi tozwaka na biso pena omona te mwasi na mobona ko kanga opena na mobali boyi kasi na zalanga na facilité ya kolimbisa kasi mwasi soki akangi yo na mwasi soki leke bele mwasi soki alobi te ata loka ndoki ya mwasi websenga so basi yangola bazaso na ba photo soki ba photo batinda bibali ba photo soki kasi to totala ngo boyi na réseaux sociaux boyi ezoko tambola boye yo zala na ngola mobala za na poto okamataka nzoto na yo otindelaka mbalo mutakala na yo pourquoi non mais on a koluka nini libala ngo bozo tinda baza na basi na bango na bakati bandako mais ça sentiment bo soki ba sentiment na ba siko lelo to swinde bon makambo esa makaka na kabasa ngolo mbasa na bo fi yango za mutangola ngana do telemela nde oya yo comportement moins de comportement ngolo oui ok fi yango na osambo pamba okobebisa relation na omoko ozalaki na malamu likolo ya babozo bamoko tosala yo moko pinoka matolongola bilamba obanda kokanga bafoto sala bavideo tinda na mobali mosusu eza biloko moko ezalaka très bien te soki tomonisaki te elongi to kokowangana kasi ozomonisa nde elongi mpona yo basi ya ngolo ebele basala makambo wana bon tokotia kaka enregistrement na mibali mpe basalela yango kotinda banzoto na bango mais oui eza bien te yango likambo wana tozotelemela yango ezala kote ya komite bandeko na biso ya bakongolais kisasa botika comportement eza bien pena te ya kotindaka bamitaka oui alors poto silisa Julien okoyebisa bato bazolanda biso nini ntango olobi ke bato baza kouta ngola bazoya bakomela masanga na bachateau rouge conseil okoki kopesa bango mpona tobanda kosisa tobanda kokita na biso po tosisa bon nazopesaka conseil ya bandeko na ngai en tout cas soki oza na poso omela masanga inde na supermarché somba masanga na esi ezala mpe mwa valeur ya kibomoto bamoni na nzela kaneti balabala esi mwa kibomoto bon esilisaka bomoto bango nde motu soki otuni ye bango balobaka komela masanga na ndako na komela masanga na bar oyo ya bar elekaka bu makasi kasi okende bar eza nango très bien makasi kasi soki omelaki no na ndako problème moko oyo elingaki eya moyen ezoya eza te mpe kuti oyo na kati ya ndako nozomela no na ndako kasi soki okendaki na bar problème moko ekoki kozala na kati ya bar mwa desordre moko ebele na bangola na tozala boye bokoti na kati ya bar moto ayaki ne très bien makasi desordre esalami basoda basali desordre bo babeti masasi bato bakufa na bangola wana bari nyonso oyebi bari nyonso esala succès na ngola bakufela ata ba 5 personnes na babitumba na badesordre na masasi donc bakufa ebele soki omelaki no na ndako exe okufa dia nazopesa conseil donc basoki akei bakenda bar te to akende bari te amela asomba masanga na amela na ndako ayopesa bato bakei bar ata yomo kasi bon la poto apena nde toza apena na kati ya poto abo toyei kokuta bacomportement apena ya poto pena ala poto mpo oya na ndako ya motu mpo benga sikoyo okolongwana kaka na kati ya ndako no directement okende bar okende kosala nini mwa restaurant mwa ana sava sikoyo biso lolenge tozomemela yango tokoki komemela yango lokola epa mbuta lombi eza sika moko eza nango restaurant moto olieno kasi biso tokomisi yango lokola bar donc boye wana misusu batelemi libanda mosusu na kati ya ka na kati batapage bato bamela masanga libanda to bato bamela masanga na bar soko melino na kati ya bar na kati ya restaurant ana sava kasi kotelema libanda wana nde eloko tozotelemela yango eza pena dini pena te na bandeko na ngai touti na bango ba angola. Merci beaucoup na bandeko bolandi biso. Je crois que tozana ndeko na biso Julien Kele Tsungi, représentant ya bana ya ba réfugié. Tout le monde se répond le je crois beaucoup comprendre des démarches na ye. Donc il y a lobby alingi bete bato ba utangola ba finga ba senzi parce que ba finga bato ba utangola mingi. Wa la musenzi na utangola yesko yelo kwana teme pese pasi alingi makambo wana te komona zoyaka ozongisa bato na mwanzela. Julien to komi na suka.
bon nde tozoloba kaka na vie nazopesa bagene courage linga na vie omi dépendre na yo moko esalaka très bien makasi omi dépendre pas ya mama te mwasi te mwana te soki par exemple outi au Maroc au Tunisie au Kisasa au Angola au Turquie au Grèce oye na kati ya français awa na kati ya poto aboye linga ovanda na ndaku ya yaya to 2 semaines luka na yo okay na o vie exil ubaksa ngunda na yo soki ngunde simbi gloire à Dieu soki simbi te luka obima capital luka musala nyonso oyo ekeyilo na vie ezala poto mwana mwasi poto mwana mobali luka musala nyonso po obanda kosala omi vivre yo moko ekesalo très bien makasi donc ça veut dire nazo encourager ba jeune oyo tozosala na bango musala échafaudage dans musala moko eza facilité kasi tozosala ngo po parce que so salité mutu aopeswa azate ayobeta chaque fois mais oui so salité mutu aopeswa azate po obligatoire po tosala ngo pona vivre bien pona mi dépendre na ngamo donc na vie ezali courage volonté na nzambe en tout cas vie na yo donc ça dit mutu akoya okota libala pamba boete na poto okota libala te kwa wana selon eloko lobi asiko kwa na sens bon comme okota libala koya ko dépendre na mutu te comme okota libala eza bien okuta na mwasi besoin de vision moko te nala lobaka na ko kolongwa na ndaku na ngai te directement na ya na ndaku ya mwasi jamais na kosalela ngoloba na pesa mukanda famille na bayebi ngai nana bominda kuna nga to ya bominda kuna to lukinda kuna biso to kuvanda kasi na kolongola makolo na ngai te na ndaku na nga na tika mbetu na nga na kokota ki Mario e ko sala mate yango mona ba jeune ebele bakutani na ba nini bakutani na ba obstacle na ba obstacle yango boye po parce que moi ça lobino ka yaka to vanda yo longoli biloko no bominda kuna oyepa yakate oyo ko vanda pa moi tant so moi so wana alingi yo na bolingo ya motema te donc alingi oka ata mususu seplisake na mbetu olataka bien ozala taille ya bien oza kitoko kasi na bolingo amour de balinga amour de prochain aza nango te donc moi ça ndengo halo bodo vanda hai ata mukando pa otiko pesa ote voilà ici na yekaka avanda na yoko kisaka ba posa ne kasi pas fungolo porte mawami en tout cas mawami voilà Julien to comme la biso na suka ça va être un beau pour le pour la lelo te soutien on a vu que to continuer on a vu que ba dossier to fond les bébés to zonga ça va être aussi ça na biso bon la minute boye et na pesi vient na ngai kanga la machine de guerre na pesi mbote de guerre donc toujours le bakaka gouvernement na biso ba meka kotala kana bango et en plus on justement baza ba vieux oyo ba contribuer makasi na mboka na biso Congo en tout cas toujours ce qui Félix Tshisekedi atala rapport za vieux na biso ya Belgique atala kana ye azwa kana bango ba vieux belo ba ya koto yo ameka na kotala kana bango ba meko kitaki sasa comme ça ba ko sala moi eloko ya na kati mboka na koto ba kuluna koto ta mususu ya kopesa ata ba vieux ba koli ba ko travailler te kasi il suffit pesa kaka direction bo sala bo eza déjà montazo ko travailler déjà donc minga ko lobezate na pesi famille na nga mobima mbote na pesi igeti kitoko mbote na pesi pasteur na ngai ba Timé Mwamba na mwasi na ye ma Mireille na pesi bango mbote makasi donc lelo to soki ndengwana na pesi diamant noir mwasi ya mwindo na pesi mbote makasi en tout cas minga kolobeza te Papi Gen tolobela vie. Voilà, merci la bandeko bolandi biso to yambaki ndeko na biso Julien Kelentungi représentant ya bana ya na yo pe na représentant na o là Washington pour représenter naza pe représenter à la machine de guerre là Washington mais oui naza représenter à comité africain donc ça veut dire et ça titre bobo zongo pa pambate OK et c'est loko nzamba pesingai voilà ezali kona za nango ezali kabona ngai en tout cas merci la bandeko bolandi biso d'ici là botika malamu hein de Torobaka la suite au prochain numéro allez bye bye maman Okoso sekate Bachiri Apoto Grand prêtre mère Chantal grâce à Foucault à Paris DMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Félix Momengoé na Iran
Prince Muka Yoka awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto nakoka te bomwana eleki omekana no mekola mama sheri na butu na loti yo